kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne eza kaka moko nalingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt papa chéri Jibin pia na leader Amu Fube tunango kotala ye wapi bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien Kilongo TV yenda kangi masolo Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango Kilongo TV oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya façon na ko papolela ye akolapa bana na Nzambe baseli ya Nzambe mutu nyonso mwana muke mukolo papa mama yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo s'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo na banti to yokani merci. Yaya, do solo là. Bana bazabana nzambe te. Kasi avant do solo to sambila. Allez, yana biso pa dia osambila pona biso to sambila. C'est le rang de grâce c'est pas une heure de souci dans nzambe. Angola ko sami mo kwa de souci de mo kuta na bana na yo. Ba baza ba sali na yo modèle de kolo. Et ko la biso ko pambo modèle na yo ko biso ka ki ka ko. Tata yambo tika ke kombo na yo komisa ma po ko mutu pe lokola moyo ndo akobomba ka bango ndo akobatela ka bango tano to sengo bele ngolo na Nzambe bo sama su kati na bango kati na tolon sema na bango tata présence da woni bana komoni sama ko bongo yango te wape ko pesa o kumu kati na bango ezala mosika na kombo na yo Yesu Masia Nzambe na lola yo nde renye na yo Nzambe na lola yo nde zala kati na bango akaduma ya soko le butakande pai na yo Nzambe na kembo mimonisa gloire na okole kakati na bango vous pouvez le kola moi banda kana na protection divine na yo vous pouvez le kola moi Seigneur makila na Nzambe ebomba ka bango
dans le nom puissant de Jésus. Te paralyser nyonso ape koluka koyaka ya malade. Te paralyser nyonso ape koluka kopesa le kumute kati na bango. Ezala mosika na kombo na yo Yesu Masia. Olobi to Nzambe fidèle. Tu as te butu pe lokola moi omonisa maka fidèle na yo kati na bango pour Nzambe malamu. Te pamboli kombo na yo. Ya komoni sa sisi kolo kati na bango. To pamboli kombo na yo. Po yo meme biso su Seigneur na oyesika. To pamboli kombo na yo parce que nyonso na bango ya kati na tibia pe kati na esengo. Tika te ko peke message ni ezonge pai na yo na kombo na Yesu Masia to sambele pai na Nzambe. Amen. 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 Sur le boko. Allez, dans son palais, tous ceux qui. On fait ça. Beauté, man, beauté, man. En fait, on a dit non, c'est là que sur la nana. Vous comprenez, on fait les mains. En fait, on a dit non, on a jeune, chrétien, on a journaliste, on a artiste, on a des bons de Samuel, il est dans la caméra, pour des mains. Toujours une qualité, avec des orphelins, maman muke, autres animaux, autres battus, parce qu'on a c'est comme dans la banane. Yaya, quand tu as maquillé les têtes au soleil, tout comme dans la banane, banane oyo, par exemple, comme le petit pancolo, c'est vrai, monsieur Souba, Kutanaki, par exemple, par exemple, monsieur Souba, mis comme on a ma parent, pour la boîte. Moi, je vais vous dire, pas Nzambe, par exemple, tout le monde. Tu peux avoir un félin, mais en soi, tu vas avoir un ban. C'est un ban, parce que quand tu vas dès que tu as un homme qui est, quand tu as un ban, il y a plus de moyens. Moi, ça, il y a l'eau, c'est les amis. Tu as deux sacs à l'eau, c'est bon, le mot corps, au bas savon. Le savon, on va sur la vente là-bas. Pour le mettre à table symboliquement, on a la potopoto, c'est très important, c'est nous qui avons la potopoto. Comme on a dit ma fille là, Yaya Toyo Kadia, tu as qui n'a oui, il était moi dans les gens. On est secrétaire. Allez prendre le biscuit. Comment ça biscuit, le biscuit?
Action. Voilà, ndenge ekomami botika bana baye epai na ngai wana na Marc 14 verset 16 na bosanité et puis na Jacques 1 verset 27 la région pure sans tache devant Dieu et notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc awa on n'est pas dit que c'est dans ma côté de l'école on l'accepte pas que dans mon cœur au besoin na ngo boko sunga ba orphelin boko sunga bana o baza na difficulté baza plus de 80 enfants si ba na classe ba oya mke mkende le moni to kuti awa ndeto miko sula na bango baza tellement de pied mais te la tuna bango moi ça yaka yoko mono nani lo makasi yoko mono nani artini yoko za awa olobi nini ndeto yotabino lelo bandeko baota bino boyesa bao nini peut-être bakosunga bino bozangi nini yaka yoko mono nani tembo oyesi bato nini merci kaka voilà comprenez baba amike baza na badifficulté ebele mais peut-être kolobeza mwa mpasi baza vraiment baamike baza na mwa badifficulté ebele merci Dominique Ekele mwana mosaka te ya solo fiston basende na memeli nzemba atema tous pepele ya mbetolo paster ringo mambote akanisi lelo paster ringo mambote yana memo susu na lembi te paster ringo mambote kokodema oyo aza na biso merci epa na bino Sarah Bankuna Élisée Walesa bandeko nyonso bancourage biso babengaka biso on fait pas ce genre de gestes pour prouver aux gens qu'on a assez de moyens nous les faisons parce que nous voulons vous montrer qu'il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui sont dans une difficulté on a besoin de signer na bino c'est que ça geste malamu et la malamu merci ka Ariasou madame Lema merci papa Mike Lema merci ma bino nyonso ba apesa bino voilà Visite. Et 12 ans. Rien de départ. En fait, nde nazoloba donc Bible est recommandée en tant que chrétien, il y a un peu tout le monde connaît. C'est la première fois. Il y a tout sur là et tout sur là. C'est la première fois qu'il y a on a besoin de plus de 80 enfants. Actuellement, baza 70. tozalaki tokomai meme na basi siko nde baza na bango nyonso baotanga baza na age bino mo bosali yango Dongo makasi. So ba enseigner bino ofuta ba. Ba enseigner baza plus en charge Pona libanda, bana libanda baza vraiment mérité. Même ata tozi nombre na bango na frais oyo bakofuta nsuki epe mpona tala milieu na biso nde toza makala balela donc
bakutaka mpe mbongo nyonso sinon ça va difficulté ni bwana ngo awa badifficulté eza ebele d'abord le petit kolia nano ya bana parce que kolia ezalaka chaque jour po balia kolia kotala epuis basoin médicaux mais en tout cas nzambe asali biso grâce c'est vraiment sans bamaladi mpenza makasi eza namoni moko aza handicapé mwana moko azongulumana ye ayaka ndenge aka na handicap na ye ayaka na handicap na ye bango asongaki alekaki na baséance ya kinésithérapie na ye esimbi te parce que basengaka radio baki aza problème na niveau ya féminin donc ye mpenza kotambolaseke yako otelema ekozala kaka omoi bana ya mike baza ebele bana ya mike bazali parce que tozaoo à 13 tranche d'âge oyo nde bazalaka mingi abandone bamosusu bayaki babebe babebe abandone na hôpital wana aboti asundeli mwana kena omemi zemino ya 9 mois oboti osundeli mwana okena Bonjour maman, bonjour sikoyo oyo babebe wana botia bango bazalaki na biso awa bazalaki na biso awa bamosusu bakoni bon tosali nakanisi deuxième année yango tozokende tozozwa su bana compte tenu ya badifficulté babebe bazalaka mpasi na parce que chaque jour bamela miliki epuis bazalaka mpe fragile babelaka mpe mingi badifficulté tokona na yango ekomaki mpasi mpona en tout cas tozwaka soki ekomi na bakambo po extrême nde tokondima baye na mwana ya bebe ndenge ezalaki liboso na mwa moko baloga préféraki atikalaka toloba nde bazana mwa biloko toye nango apparemment esunga te eza moke makasi esunga parce que eza même ata oza naloba ndenge ekosunga te koma parce que tozalaka na bantango mosusu tosili biloko eza te bayebi bino de sac ya loso esungi bino te esungi bino même pendant 4 minutes même pendant 3 heures expliquera tout fait nombre oyo ye na moko mosusu ye na mosusu ye na misatu nayebi te message nini okopesa mpo bande bolanda video oyo bawa motema malamu bosimbama oke nzambe asimba bango koakomplir liloba nzambe parce que bible ezosenga biso kosunga bango nzambe eza moko ya recommandation oyo nzambe azopesa biso kolinga prochain na yo bolingo emonisambaka mpe na mosala ntango ozosunga ndeko aza pembeni na yo mosusu okomona me mosusu kotokomona mpe au travers ya bato oyoka au travers ya baimage okomona na moke oyo oza nango oyobe nango na kati na bango toyebi te bamosusu apres 10 ans apres 20 ans apres ozwa banani eza kaka te mpo baozwa banani me koakomplir kaka devoir wana ya kosunga ya koede oyo eza na mpasi ezalaka esengi kosala merci beaucoup toyaki tovisite bino moke oyo tomwana nango yango wana yaka yaya esili bien bien betie
c'est fini ici. Ici, hein? Vas-y, prenons la liste. Comment c'est l'explication? Opération. Bâti protège. Comment on a dit? Moïse. Ici, il y a. Ici, il y a. Ok. Maman, bana totiki bango kuna balandi biso tina bureau a bapeti oyo baa misiki ça c'est très bien mama biso zwa mikenzo okende kuna kasi bon biso toke na biso je pense que eza mbala version yamba basuka te je pense que soki ata moke emonani tobanda koya biso mela bana ata miliki ata mwa loso ndenge olobi wana tofe nombre banimo na biso betikali en cas de problème to bonne activité ko benga biso pe to komika famille na boyaka donc na commune makala commune makala na Kianza avenue Kianza le côté ba papa Michopo papa vie de loin papa nani ba artiste belé vie de loin polo OK bana makala kaka bana makala tout donc on a mabele na bino kotoyo ba artiste comédien makala ba succès kasongo belé nickel ya passé surtout bon il y a descendu moi je vais partir c'est fini bonne délai ça wa on va faire un autre biscuit hein on va faire la nonini. Ok, là, on va passer bien biscuit. Mami, bon. Maman, c'est là, passer bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. Vraiment, Mukendi. Allez, là, il y a plus de voir, mon ami. Ok, c'est fini, Bon, action. Voilà, je pense que vous monitez aussi dans l'orphelinat dans le cadre kaka. Kozana bana toyela bango esengo ntango toyaka boye nde tobimba motu baolela nga mpe na okende bon mwa mpasi na motema me nzambe etapermettre bana oyo basala eloko te pour ke bavivre bacondition oyo mosusu mama na ye asundola ye na maternité. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Biso tozwa ngole obokama pembeni na baboti na biso pembeni na baparent tokumisela ngo kaka nzambe kasi bana oyo tobosana na bango te tosunga bango ntango nyonso so mwa moke ezali tosungi bango esalaka malamu mingi tala ndeko na ngai nayekini andeko die ofrère boni moni bana na orphelinat oyo esali oyo d'abord ndeyeni esengo makasi ya kaka to tomoni nzambe nde moto akobomba bango na malamu na malgré epi badifficulté wapi bana baza na yango mais documentation en capa ya nzambe pour ça souffle de vie bato bana bakoki kolika kozala te tellement que nzambe nde moto akokorde bango souffle oyo ya motuya topesi bango nanu topesi na nzambe nao merci par rapport ya makambo oyo nyonso namoni bacondition de vie yango mpasi ndenge baose depene ti mwa moke na handicapé azonguluma oyo tomoni wana
aza mwa moke pampers eza te alatika bakilote mosu namoni asubi mais pampers eza te je crois bakokoso eza mwa mingi bana makala partout boza boolanda biso si il faut faire un geste n'hésitez pas bakontinue ya boye soki ozosunga eya lipamboli malamu okotisa nzambe banyongo ke yo oza na nyongo ya nzambe mpo nzambe alinga ozala nyongo ya motu te je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à nyonso te tokoki kobakisa kaka eza ke ya liboso na nzambe ayebisi biso tolingana na nyonso tu tolakisa liboso na bolingo na atravers bana oyo parce que toyebi te lobi na bango bakozalaka banani toyebi te kokola na bango apres 5 ans to 10 ans bakokomaka banani tolakisa bolingo wapi toza na yango na liboso à travers nzambe mpe tolakisa yango à travers bana oyo parce que baza vraiment kosouffrir na bacondition moko baza nango eza vraiment ya pasi mingi tolakisa liboso bolingo à travers bana oyo nzambe akoyeba kopambola biso na moto nyonso ape akoyoka kotia loboko na ye likolo na bana oyo vraiment. Merci beaucoup mon frère. Donc orphelinat c'est comme yana makala na veni Kianza. Merci papa ndeko nyonso basungaka o nyonso basutena ngai lokola papa mso Mike Lema motema Yesu Lema lié. Merci papa Pasteur Ringo Mambote na mama mama pasteur merci pas na yo merci et pas ya frère Dieu merci ndeko na de tamboul na ye merci pas Koko Dema merci mingi Fiston Bastien de FB International agence assure Diesel à London City merci beaucoup pas maman na ngai mama Titi Miracosti na bosani yote merci et pas ya Angèle Kinkela babila préférée Angèle Kinkela merci pas na yo merci et pas ya Élisée Walesa vraiment bandeko nyonso encore benga rabi si faut ça rabi courage na msalo salaka ezai malamu mingi merci oh nyonso atindela nga moi code moi 10 fois pour que sunga ngai ebake sunga nga moko te esunga pe bandeko loka ba orphelin esunga ba master auto zana bango na ndenge malamu merci et pas mama ni mama Monique Kwangu Nzawu merci pas mama na pe wanema merci pas na bino nyonso bolinga rabi mavinga et na Kilongo TV tokutani prochainement numéro ya sika. Merci Koko Dema. Nayebisaki bino nini bosabone na Kilongo TV nanu bilenge silite oyoki elengi wana eza avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na kopapolela ye akolapa